Magazino yeah. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banakino. Boulukite Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zappé so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check au Vandi. Eh ben voilà, au rendez-vous de tous les jours, Bandeko Baladi. Bienvenue. L'édition à Mokola, le Lopez, Kalatombe, la ville Nyonso. Bon début de semaine, la ville Nyonso, Bozuli Baku, Yagolanda Magazine, Kinshasa, la vision KNB. Actualité, il y a dépôt, il y a candidature pour la élection, il y a membre, il y a bureau définitif, il y a Sénat, clôture et Salamanki Mokolo, le lundi 22 juillet 2019. Kassi, au moment où il y a dépôt, il y a candidature, il y a battu le Kwebo, les militants de la AFDCA déplorent qui comportement, il y a des policiers qui ont dispersé et pourtant il y a qui kaka pour soutenir l'autorité morale na bango. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Pour soutenir candidat na biso, le professeur Modeste Bahati Lukwebo oye ko tika candidature na Sénat. Yango to ko déposer candidature na en bonne et due forme. To violer loi mon côté to sali marche té. Sida o tozo comprendre té même la police a beti ba tuna biso a botoli bango ba téléphone. Abotoli bango bilo abotela c'est à la police d'expliquer biso to ebine to expliquer yango te pona nga na senga bandeko ba sénateur ba papa na nga ba sage ba mibange na respect biso ba jeune o bozo sanzela to kopesa bino to bi ke Sénat wana e ko fongola banzela ebele bosa la choix osé imposer te raisonner de l'invalidation de la candidature de son excellence autorité morale, président de l'AFDC A, Modeste Bahati Lukwebo, et cette invalidation proviendra d'où? Il a les atouts, c'est un professeur des universités. Au contraire, la candidature qui sera désactivée, la candidature qui sera mise de côté, c'est la candidature de ces messieurs qu'on ne sait même pas citer son nom ici. Puisque si nous allons citer son nom, c'est pour faire sa publicité. C'est un criminel. Aujourd'hui, nous parlons de plusieurs crimes dans ce pays. Et on parle de ceci, cela. Il est dans beaucoup d'histoires. Dans l'injustice, ministre, il est sanctionné partout. Qui peut parler de Tambo Mwamba dans ce pays? Personne. Un droit ni obligation à invalider Moutou. Et les candidatures, à critères, c'est son droit. Et ceux qui passent le contraire, il y a qui passent le contraire. Le peuple a l'impérium, mais avant, pendant et après. Parce que les autres ont décidé de sénateur à soutenir. Le peuple a et puis nous sommes capables. Tout ça, on a Kabila. Kabila, pour ça, nous avons Longwate. Pour ça, nous avons le peuple téléméla qui est dans le Mobimba. Il y a un Longwaki. Ceux qui passent les erreurs, Bako Sale, Bako Mona Makamu Salama. Parce que Bissou Foto Makamu en charge. Parce que la passe n'est continue. Blocage à blocage. Kabila ou Meli. Vanda na ndaku na nginga kati me ozo sala nina politika biso Bahati Lukwebo aza muntu moko oyo aboyi dictature ya monsieur Kabila aboyi intimidation ya monsieur Kabila yango ye moko aboyi alongi place ya muntu mabe mboka ayini bato ba yiniye makasa bike muntu wana Kabila aza muntu akusenye na mboko ete yango biso ndimiye parce aza muntu a résister et pas ya Kabila beaucoup na senga ba sénateur nyonso oh nyonso soza muntu ya cash ozala muntu ya
même ya mutu ya AFD ya nani ya PPRD mais za mutu ya nani papa bino ma million ya mbongo boli ya ngo na nko kanda ya malonga oko voter mukolo wana ezaka monsieur Bahati Lukwebo c'est ça candidat ya malonga pour na peuple mobimba. Nanga Moumussou yoka base ba beta ki makolo ko banda 11e ri petit koko ma parler du peuple nyonso wana pona ko boya ko soutenir candidature ya Alexis Tambwe Mwamba appelé sous ezalaki pona ko soutenir chef de l'état par rapport à ba ministère régalien oyo ezali ko revenir na pouvoir discrétionnel ya chef de l'état. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no magazine biso bandeko yoka base tokutani awa comité mobimba o ezali ko représenter surtout na biso pona to contester na partage ou bien idée ya partage ya ministère ya souveraineté oyo ezali na responsabilité ou bien na charge ou bien na autorité ya chef de l'état yemoko toboyi idée ya ke batu ya FCC bazwa ministère ya souveraineté ou bien ba partager yango na mokonzi ya mboka toboyi yango ekosimba te na ministère wana ezali justice intérieure finance na oyo mususu boyebi ezali ministère ya chef de l'état yemoko ibale tozali kolobela ou bien ko dénoncer ou bien ko protester contre candidature ya monsieur Alexis Tambwe Mwamba na présidence ya Sénat na ndeko Boshab basali mingi na gouvernement oyo euti koleka musala basalaki ezalaki ko sepelisa nini population te basali mabe ebele bazana ba sanction na communauté internationale et puis consort bakende kopema na arrêté tout bien basala makamu mususu Sénat batikela mutu mususu na sukisa na lobi ete n'inviter population nyonso ba soutenir président ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que azali le président légitime ene mutu azali autorité morale ya majorité populaire o eleki oyo ezali na parlement oyo akoloba yango na biso tokondima et puis bande ko na biso nini ya UDPS comité mobimba na secrétaire général na biso Augustin Kabuya bozala vigilant na ba négociation oyo bozali ko sala wana parce que FCC o nyonso azali kolinga eza pona intérêt propre na bango ba se positionner pona na 2023 bayeba comment est-ce que ba ko sala n'importe quoi toza vigilant biso base awa bino pe au sein du parti bozala vigilant na ba négociation nyonso soki esimite botike la bango bo pesi biso charge en tant que population to se prendre nini en charge ya wana tolobi. Lelo na micro ya KNB basankorwa oyo bazalaka na Kinshasa bazalaki vraiment ya kosepela balobi pona bango en tout cas basepeli la échec ya la mère Mende peli sous bazali kosenga na gouverneur ya Sikamu Kumandi azala le même moral na population ya Sankorwa. Bon ndeto abo to sepeli makasi ko sepeli na biso moni banda samedi ti lelo tozo sepelaka to sale musala te to sepelaka to keko ya mokonzi na biso gouverneur na biso ya ba jeune to keko tika na eti na base na biso to sepeli makasi ata na mboka pe mboka na biso bazo sepela ata na Kinshasa biso pe tozo sepela nzamba sungo biso pona po abimisi muntu o to sala na ye posa na biso po akamba biso na province na biso ya Sankuru to sepeli na élection eleki po ba député provincial à Sankuru basali preuve que non bango baza bato o bayokaka population bango senga que non il faut que bango ba voter moto o elongo bani ba mise mukuma do bato bango senga to sepeli élection na mona ki yango eza bien na ndenge nini to souffrir makasi ngani na boye na zamu tetela mais sans pour na biso e baby séparation entre ba tetela na ba tetela ba bitumba on se pone élection na oyoka o boza boye bato bazokufa bato bazokufa na bazongaka te siko na sepeli makasi ndenge mutu wana alongwe toyami mutu mususu soki nzamba kosunga pa kopesa mutema malamu pona amemela biso développement na Sankuru na biso to kende liboso elobaki te kaka mutu moko na azalaka te asali pe ya mingi to boyi te mais atikela pe oyo utokota sika pe asala musala po Sankuru wana
eza parmi pe ba province oyo pe ngaki ba na Congo mais Sankuru ko tika la sima ba province a mike mike sima ifongwami et comme un peu développé par rapport na Sankuru po nini bisimo na batete la division ko tina kati ozolinga suti a partir kaka ya mutu moko na akoti ya division bande ko ne ko mabiso ko benga na biso na mboka bazo sa fête tilelo mboka oyo ngai na za mutu alubefu na tuni bazo sa fête tilelo na sepeli tous les mutu oyo bota mpena oyo za Sankuru lelo a komi siko à l'aise. Ouais, tata na biso ake na parlement oyo atire na place na ye to sepeli. Yango na lobi na kitetela. Otoche amonge na ngena onyayo soso. Tamonge na ngena lo Sankuru na tamokonja di Canada kiso. Vraiment tamonge na ngena otoche la lo Sankuru ko ngena ndo nyoso. Halanga. Kasi pour l'échec et l'armée mende pour l'élection kuna na Sankuru certains qui n'ont la micro ya quand bien lelo balobi en tout cas pour la bango ezali des leçons oyo ba député ba tete la ba pesi ba oyo ya FCC oyo ba linga kotika ilo côté après 18 ans d'échec ya pouvoir na bango. Élection Sankuru leki kitoko pour population alingi susu alinga emendete. Mais na sepelika na ba parlementaire wana provincial ndenge ba respecter mot d'ordre ya peuple ne peut pas boya ki mende. Peuple congolais a sepeli nango, c'est la jeu de la démocratie. Soki aux 8 ndima défaite nao ndenge mende a salaki yango keno andimi défaite na andimi moninga na ndenge azui. Alors au moment banda ko se penser bongo te ezalaki de façon keno il faut bango baza déjà majorité mais à perdre. Élection ezalaka toujours bongo peuple à Sankuru bango monde ba vivre kuna ils ont constaté qu'il faut faire un choix élitiste yango moni ekwesi Lambert Mende batulora ba Lambert Mende baza batuma bo batika déjà ba empreinte na bango et donc manière na bango ya retravailler donc et bana déjà alors batona ba kondima jamais ba reconduire la même personne pour ba subir ba misère ba catastrophe ninge et ba vivre kango la fois dernière. C'est pourquoi cette fois-ci ils se sont fait un bon choix. Le peuple congolais doit devenir un peuple responsable. Bomoni binomo ke bandongolo misu oyo bakokaka ko gérer institution en communication l'obité bazaki sanctionné mwana mboka Lambert Mende au malanga oyo boyebi bien chaku national akatani na kata élection yango. Il a fallu que le peuple responsable, un peuple souverain, le peuple à Sankuru, pour te payer ça au bengi carton rouge. Ça c'est une sanction normale. Kasi pour la matinée politique oyo et salamaki mokolo ya samedi 20 juillet 2019 à mokolo ya samedi, secrétaire général il y a eu de PES Augustin Kabouya a sensibilisé qui base sur ba avancée, il a sorti le gouvernement Ilunga oyo ezali bongo accord entre FCC et Cash. Magazine Kinshasa na biso réalité ya soki lelo yo lobi oza combattant ozotosa mokonzi ya mboka mais ozobima ozoloba boy coalition wana tobo yango IDPS viva est-ce que otosi mokonzi ya mboka na tuni bino otosi mokonzi ya mboka soki boza na revendication moko bokosa la délégation ya 3, 4 ou 5 personnes botindelinga na bureau kuna sinaza ndeko na bino na uti na kati na bino eza boyete mais comment expliquer kaka bino ba parlementaire debout ba compagnon nanga otobunda na bango nde bokomi koposer ba acte o eza ko empêcher nga na travailler ceux qui lelo na échoué ba koloba bomoni ba parlementaire debout kaka koloba ba ko kamute est-ce que kosala bino esengo et kosala bino esengo mokonzi ya mboka aza ko gérer Congo azo gérer Congo azo gérer IDPS te na Congo aza ko gérer wana azo gérer FCC azo gérer Lamuka
azo gérer cash po aza mokonzi ya biso nyonso. Yo komona mabete ceux qui oleki na permanence ya PPRD okuti batie photo munene ya mwana mboka Félix Tshisekedi aza pe président na bango. Toyokani malamu? Ceux qui okei okuti photo na ye batiango na lamuka aza pe président na bango. Toyokani malamu? Bino nde bosalaka makasi ya mokonzi ya mboka. Boyokisa esoni te. Toyokani? Soki mokonzi alobi, il faut même bateau ya azana bango ba sentir que soki président Félix Tshisekedi alobi kuna nyonso ekomaka kimia. Toyokani malamu? Chole oyo azali président parlementaire debout ya UDPS lelo na micro ya héritier Lukoji alobeli défaite ya la mère Mende pe pona ye azali ko senga na ba sénateur nyonso ba voter na bango baati lukpebo ozomona papa vraiment nanu to sepeli pour état de droit. État de droit tozako luka yango te sepeli vraiment kokisami komona ke bato bazalaki majorité na niveau ya Sankuru FCC bazoganga bazalaki majorité na niveau ya Sankuru battre bango na candidat oyo kuta za na soutien à parti politique te mutu aza indépendant o aza na soutien à parti politique te o aza na soutien homme politique moko te battre bango siko soki tolobi ke tosala analyse politique na ko expliquer peuple congolais ndenge bazoganga na Sénat Alexis Tambwe Mwamba na Sénat na majorité bazana ngo kuna mutu aza kutuna appui ya parti politique te abattre bango et bon so to projeter yango na élection ba sénateur komona ke Alexis Tambwe Mwamba aza déjà perdu pona webisa peuple congolais to tchana setala bandeko na biso Sankuru baza éveillé ba député na biso Sankuru baza éveillé et bon nde ya Kinshasa ba kotika la te ba kosala de tous des voies et moyens pour que Alexis Tambwe Mwamba abima président sénateur. Bon mon abino mo papa ko lukanga na ko sala interview ke Alexis Tambwe Mwamba za président sénateur. Occasion à ne pas manquer bande ko balandi PM consulte a fongoli ba porte na ye na Kinshasa on a solution et ba business na bino nyonso bolanda. Bafobola qui porte na bango na Kinshasa jeudi le 18 juillet dernier. Na boulevard du 30 juin numéro 82, immeuble Proton local 56 PM Consulting. Oyo et salami pour na kolukela ba congolais ya Kinshasa pe étranger ba solution na misala na bango pe surtout ko se développer pe ko réussir ba business. PM Consulting et Kosalisa Batonion sur le domaine local, la finance, droit, ressources humaines, sport, santé, la stratégie à dengue pour se développer personnellement, pe développement il y a groupe, topé il y a entreprise na bino. Quelques témoignages, il y a bateau Oyo, bazaki invité sur place à Kinshasa et Salami, natina ya promoteur il y a PM Consulting ou azali moko ya ba diaspora. P. Awa Élysée Ouamara à Zangaki Malubate. Œuvre de consultation et œuvre d'emploi pour plusieurs. En effet, PM Consulting a conçu son approche efficacement et en toute simplicité pour répondre aux vrais besoins des entreprises et des personnalités. Notre bureau est composé des experts indépendants en organisation et gestion du travail, capable de satisfaire à vos besoins. Nous servons d'intermédiaires dans des opérations de vente ou d'achat des biens ou de prestations de services. Que savoir de PM Consulting? Nous sommes un groupe à taille humaine avec une approche de terrain orientée vers des résultats pour nos clients. Nous aidons les entreprises par des améliorations qui changent leur vie. Nous offrons aux particuliers tout genre de services afin de leur permettre de résoudre différents problèmes. Tata, maman, ndeko mwasi, ndeko mobali, yebate, ozali na ba adresse mibali te, soki olingi kosala ba business na yo pe réussir na Kinshasa pe à travers le monde. PM Consulting,
yango nde esukisi masolo. Entrée scolaire ezali bongo ko s'annoncer kasi papa maman pe responsable nyonso soko lingi osoma ba article scolaire ki mambangu kaka na Betesco. Rentrée scolaire 2019-2020 oyo en tout cas papa maman Betesco a memé bino ba gamme ya produit na ye ya kitoko botala lolenge nini bakaye oyo ya 2019 ko sepelisa bana e ko pesa bana réussite na ndenge nini na couverture na yango ya kitoko pe ya makasi ata mwana ya poleli mbula kaye ko panzana nango te akosala na kaye na ye ane mobimba. Pe bakaye yango ezali ya bagram nyonso ezali na ndakisa lokola 100 feuilles 48 feuilles 18 feuilles na boende na sima ya couverture ya bakaye nyonso ya Betesco ezali na ba dessin oyo a dessiner ba gamme nyonso ya produit Betesco pe miliki Apollo longwa wana yaka lisusu na Juliette Nelson pe bino moko botala lolenge nini Pichard Diamond oyo ezali na misunye belé na kati ndenge nini ba dessiner yango kitoko na elengi na couverture ya bakaye oyo ya Betesco. Kasi Betesco azali kosunga bana pe ba parents pe ba utilisateur nyonso tala lisusu Bic na kombo ya Bic Simba oyo ata okwesi yango mbala ibele e kokomala yango kaka pe encre na yango ezali makasi pe umelaka. Bakaye oyo tozana bakaye ya 100 feuilles babengi bakaye de brillant tozana bakaye ya 48 feuilles quadrillé na lignée tozali pe na bakaye ya 24 feuilles quadrillé na lignée et surtout bakaye ya 12 feuilles quadrillé lignée nyonso ezali na magasin Betesco boya mbangu kosomba po stock eza limité ou boyebi ka bakaye ya Betesco ewumelaka ta molai te yo pas responsable yaka no kosomba bakaye no Betesco na magasin central oye na zanda munene uluki Olela, ba ebi sur place ya Olela, en face la place à Olela, au moins magasin Betesco ezali wana, ezali koteka bakaye na prix de gros. Ba bien na prix de gros ezali prix à moins cher. Oye que permettre yo son ba carton et bela bakaye, o no koteka sa ba douzaine na cité. Occasion yango yo commerçant, yo ta boutique, yo ta alimentation, ya kamba ngo son bakaye, arrivage c'est yaki, ya mbalo za ba arrivage ki to boleka bambula ebele et puis qualité bakaye oyo zaka na Betesco. Betesco asali bino surprise mbula oyo. Ayena ba stylo kitoko oyo leki ba stylo nyonso stylo oyo ata ekwei stylo zokoma exemple yango biso linga pratique nazo boka stylo oyo na ciment et pe na kozwa ngo na combinaison na kaye zokoma e ba stylo mususu so boka ngo na ciment ekoma te ezali ko lakisa ke Betesco ayino qualité ba stylo kitoko abengi stylo Simba ezali lion oyo ezali mbisa makasi oyo ezali nkoi oyo ezali mbisi oyo nyama oyo azaka nyama makasi na kati ya zamba yango topesi ba stylo oyo stylo Simba kasi ezali nango place ya kobunga te papa maman pour la rentrée scolaire oyo tozali kobeta sete kaka kitape kota na magasin ba boutique nyonso oyo ezali koteka produit ya Betesco sombela bana na yo en tout cas sala na yo fourniture scolaire na moins cher. Kasi esengeli boye bake projet pour la kotongela ba occupant ya site CPA Mbudu 2 logements sociaux et vitesse mususu grâce à Chabani Record oyo azali bongo président ya API Congo oyo pe azali bongo kozwa ba encouragement ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ya gouverneur de la ville Gentili Ngobila. Asololaki na ba occupant ya site CPA Mushimboudi président Gabriel Chabani oyo azali numéro 1 ya API Congo entreprise oyo etongelaka bato bandaku na tina ya dossier na bango oyo bazalaki nango il y a plus de 18 ans c'est-à-dire bato bapesaki bambongo na bango pe baza prêt ya kopesa bambongo na bango po batongela bango bandaku digne bato bayaki wana moko na bango sololi président Chabani ayaka to signer ba contrat to signer na Chabani pour la société API Congo et construit pour na occupant ça fait presque 10 ans 11 ans 12 ans je crois mais monsieur Chabani azaki attaqué léoné to moni makambo komi bien papa yé le peuple d'abord peuple ba pesa ba frère baso il y a des gens qui ont des contrats signés avec la République mais baza les bandes yango donc tout continuer réunion monsieur Chabani comme ba contrer kufakati a continuer musala na ye pour na kotongela occupant na ba contact du Liban moko ya ba occupant ya ba terrain ya CPA
Monsieur Timothée Mayala azangaki maloba te. Nous sommes très encouragés parce que la situation économique évolue positivement. Tolelaka toujours, tous en bande qu'on a Europe, on a nini. Batindi pema bambongo na bango pour investir na mboka. Tous en bande qu'on a à Londres, mbongo na bango eza na katia te mabele wana CPA. Maintenant, comment voulez-vous bailler les sous pour investir? Parce que où est le bosso to sombi, ça fait 12 ans, 15 ans, bah mon situation claire. Donc il est très important que l'État congolais comprenne que pour encourager les Congolais basés à l'étranger, to investir dans mboka à mais qu'on résoudre les problèmes il y a Jean Rwanda. Quelques jours après, président Gabriel Chabani a sali séance de travail monene na chef coutumier Koloma Bele ya CPA Demboudi et sika ba sololi pe a rassurer les sous-chef coutumier oyo na ba occupant ke kalamingité misale zali kobanda. Lelo toyaki na Congo web na président Chabani Gabriel toyaki toujours pour makambo itali social ya biso mboka. Ngai chef coutumier nazana na contrat patongela baye mboka bandako o bazape na lien na ngai na musala na ngai ya coutume aotongela bango bandako na bango bazala bien zaka te o bapaya bango pe bazala kitoko bazo bandako ya kitoko ya qualité ya kitoko makambo ya garantir nga misusu na koko loba wa direge boye mpwasa te wana etali nga na ye mais eza makambo ya kitoko o to solole. Président Gabriel Chabani a humilité pour rassurer bato nyonso appui à Mokonzi Mboka pe appui à gouverneur et à ville province de Kinshasa. Comme le chef coutumier vient de le dire, nous avons la chance d'avoir l'encouragement personnel du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant. Personnellement, j'ai la chance aussi d'avoir l'encouragement du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il y a Congo, il y a Félix, il y a Kinshasa, le gouverneur. Ils sont d'accord, j'ai été reçu par le ministre de l'urbanisme provincial, j'ai été reçu par le ministre des Affaires frontières. Tous ils sont d'accord, les maisons sont chères au Congo, trop chères. Nous on va construire les maisons à partir de 25 $ d'une dakunayo, au foutu-moi 2500 € côté. Pendant 5-10 ans, foutu sans problème. Projet Oyo ezali pour nous mettre à l'abri. Bato nyonso bafanda kana banda ko mabeto ba yengaka libanda c'est-à-dire ezali ba projet oyo président Gabriel Chabani azali ko exercer elongo na ba kolo mabele ya CPA Mbudi et sikanini ba kozwa ba logements sociaux ya solo yango le peuple d'abord au bolo bakatongo bidi pourquoi vous avez ko lukela ngo wapi yo kasi yango yote oui. Kasi pour la qui se sangal boye baké pour la cohabitation entre la presse nyonso et la République démocratique du Congo marche monene salamaki mokolo ya lobby dimanche 21 juillet 2019 grâce il y a presse présidentielle oyo babenga kipe na kombo ya bomoko. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana. Marche de santé au Ezabongo organisée par le directeur de la presse présidentielle Ndeko Abraham Lwakabwanga. Il a organisé marche de santé, marche de santé Bomoko. Bomoko c'est-à-dire quoi? Boyebi Nandenge élection Salemi et puis président Félix Ndazaliwana. Dans le département de la communication, Ezaya bato ebele lisanga ya bato ebele donc to sangani biso nyonso lelo tozo tambola parce que tambola boye déjà ezali signe moko ya unité ko sangana esika moko. Alors on apprend de shit nde directeur oyo a organisé marche azana makamba osola na biso alingi biso nyonso tozala mutu moko esalemana nute cellule ya presse ya Mokonzi ya Mboka est organisée. Et le Romoro ya boye, moi je pense que ezali initiative moko ya ko féliciter, ya ko encourager surtout, ya ko mona ndenge nini biso ba pandisa ngoto mais masiko ba doléance na biso ngelo ba ke Mokonzi ya Mboka azarana liso pe sur presse na biso ya Congo parce que oyebi mbala liboso depuis Congo na biso za Congo na terre de toloba na ba régime outi koleka mbala liboso président de la République aya ko sangana na ba pandisa ngona journée internationale na bango mais tout le monde qui permet na Mokonzi
mboka sengeli ozala apte po mbala misusu tokimaka mbango mipimbwa mpe ezalaka po ete orate image ata moko te eba oyo bazali na nzoto kolongono te mingimingi ekomema biso na mabaku yango tolobi tozonga nao na nzela tobanda kotambola mpo tozongisa nzoto esika esengeli ya mibale biblia elobi il faut un esprit saint dans un corps saint donc ozala no saint parce que otambolaka mais nzoto no eza malamu te donc chacun d'entre nous a se reconstituer nano azonga nao bien so mpe mafuta elekaki ekita so mpe tension ezalaki ekita soki mpe boye na boye yango mpe omoni ambulance ezali wana ezopesa biso un mois déjà avant première mpe ya misato entre nous les membres de la presse toyebana tosolola toyebi tokokuta bato mosusu barando ezalaka banyaka ebele toprofite nzela tobongisa tosolola mpo toza bana ekolo moko mpo lobi 4e et dernier point toretrouve place na biso ya 4e pouvoir na kati ya RDC. nazalaki vraiment na esaka makasi ya représenter bino édition ya mokolo lelo kasi ekomi nango na suka botikala toujours scotché branché et puis s'abonner massivement na compte YouTube Kinshasa na biso kasi Kinshasa oyo kaka nde na lobaka bobosala na bino teke eleki partout magazine Kinshasa na biso